Ngai na sepeli. Ozonda. O sepela na ngai na bato bazola na ngai. Vraiment na ngama tete. Nala ka biso pena ko. Oke za ordre. Olandi. Parce que excellence musée dinga sala biso wenze ko. Awe za di parti. Mais y a pas de conico. Attends, pas d'aller à la place de la kiosque là. La tanga et comment la toilette, il y a mon nom. Il y a mon nom là, pour la date. Moi, on les a des parce que ma canico est des moyens. Là, on a dit ça comme on a tanga micro. Maman, nele ba se sugo. On dit comment personne. Bakombola ke salongo pete. Maman, salongo na kalango. Mais comment la plus la porte. On te bola ka bilongo bo mona maman. Ni on te bola. Mbote na bayimboka, mbote na maboss Serife Kisombe na Papi Kelly na Armanton na Katoskali na les grands coiffeurs Freddy Kinkela Nzinga na Western World na les parfums de Londres London City. Le doza na kata commune ya Masina na wenzi ya Liberté obiosto yebi bitabe o mingi bayimna komba bitabe misu bayimna komba ya Liberté. Le to ye démolition na kati ya wenze ya Liberté. Wenze ya Liberté eza wenze moko esala ba dégâts mingi. Et ça la vraiment ba dégâts mingi bayimboka na 2021 na butu ya le 14 poto la muka le 15 novembre 2021 wenza Liberté ezikaki donc courant fome ezikisaki yango pona nini bayimboka ne bacha ba kiosque na bango wana ne ba sa ba courant ba benda ba courant na bango ne ba benda ba courant na ba kata ba kiosque na bango ne bomoni ezikaki na 2021 na 2022 le 2 juillet Pichu Mangaya ayaki ko inaugurer yango na 2022 ya le 2 juillet. Toyesu na 2023 le 14 novembre ezika kilisusu. Liberté wana bozomona ezika kilisusu. Na 2024 maman ministre na biso Judith Soumimwa azalaki wana pona ko inaugurer yango lisusu. Na 2025 oyo démolition de kosala 2025 pour dégâts iso kosala mais lokwa na les équité bayimbo comme te mezo kitate. Na 2025 elongo na yemoko Muluma l'homme de terrain akitaki na terrain azalaki wana pona ko démolir ko buka ba kiosque no so bomona oyo awa ezaki espace mo munene parking ya munene le parking comme mukie mituka misumo ekote yate pour nini Bayimboka batongi bache bisika bazoteka salité désordre. Na 2025 awa bayekotiki ya bayimboka mesure de domaine bayekotiki ya bango papier pour bakobuka bango babongama pour bazoteka wana babonga ba libérer espace. Bayekotiki ya bango ça fait 2 mois déjà. Na 2 mois na bayekotiki ya bango et fait comme na 3 mois oyo no moni bayekotiki ya bango babuka. Pour l'état buka pambati. Ete katwa buka ka bonno ayebisaka bato notre ya apesi yo papier na mabuko yo yebika ko ya obongama po biloko na yo ebungati. Na 2025 awa yemoko le Muluma asa sur le terrain bozomona l'homme du terrain yemoko azotambola ayebisa bayimboka mwalonga bisika wana po limite wenze zali wenze vite bande ko batiki vite kuna ba koteka libanda biso bela bato to ya somba mino na libanda oyo to ya ko somba libanda so bo coach na kati to na ndoka na kati na tiki mino na boka junior kapa ya bolanda. La liberté, bien sûr, on l'a sabine pour azobuka, parce que vous les ndeza. Mona. Awa nyoso, desmayaka. Le bomona boelom de serre moi qui fait le terrain. Ici on a ordre de la liberté.
Awa Lozana Archa Liberté envoyé prison hein? Nyonso bomona ezalaki vide bayimboka batongi esika oyo eza ya parking eza ya wenze nyonso na liberté donc kala biloko ezalaka te ah bon na makesi nyonso tomona wana ezalaka te ezalaka vide ezalaka vide so papa moi liloba nini eza nde bazobuka liberté apo moi liloba nini mpona yo mpona biso ndenge eza boye awa babenge eza parking soki mutuka neti moto aza kosomba neti eloko na kati bakota na mutuka na ye atiki awa aki osomba eloko na kati yango moni ezopesama bien lelo ekomi so moto aye na jipi na ye akota na kati omona azotelenga na kaka libanda awa omona basi nyonso bazalaka na kati bakima libanda awa akoma nesiko grand wenze koleka na kati na bafaze nyonso tu makaka kotalekeza tu baprese basala bagawende bazosumba kaka wana bakioske nyonso bomona nyonso balongola awa ezalaki vide bayimboka batongaki
Hello, bomba raza mtakani wa bomba. Kwani sikeme sana. Yeye donc cela veut dire bakonzi ya mboka bayeko comprendre ete bazalaki makambo ebele lelo ministre provincial bandeko nyonso bazobenga na bango bozomona bozake Simba na ye. Okay, nango kuna wakupa. Hapa salamu. Bato ba boy ko bilisani ba
bango bon ma projeté bimia bayebisi longola aboko longola bi bango baza soki compagnie bilongo mona masque qui va aller ça va avant maté kama mone za ba kiosque ya ba brand on va te mutu makali les réseaux aussi ça marché de la liberté, référence aux alliés de... plus précisément, en face des petits pas pour les alliés marché de la liberté, et bien de quoi qui va maison commerciale, l'autorité à l'État est primée, et ça dit, andimaki nje bazoyebisa ye longo nazolinga koyoka te bomoni balongoli ye na motema ya awa toza na kati ya marché de la liberté bino mozomona toza na liberté tobaotoba na obengaka la bitabe na bitabe a nyonso ezalaka vite ezalaka eloko moko te ezalaka ezalaka vraimen vite na ndeko na biso basalaki yango wenze basalaki yango wenze nde bomoni lelo lwa eza mibeko eza mibeko moko te aza likolo ya mibeko mibeko eza likolo ya Voilà, merci beaucoup.
tekelinga nani atekeli yo eza mabele kabilela mpe katika mpona mwana Kongo ekomi tous les musulmans na mboka oyo nde omonaki biso toboyaki bayike tobisaki bango ke ordre ekoya ntango mpe ordre mpe ekomi sur terrain bamimoneli tobisaki bango ngombe ekokoma bongango nde tomokomi terrain oyo ezalaki espace moko mwa manifestation baconcert bawera banini bando ya awa mais tellement batie biso kaka na marché de la liberté par-ci par-là nde bakomana bandeko na bango bakingani lelo tosepeli eloko gouvernement na biso ya Kongo esali na gouverneur tosepeli makasi eloko epene asali bayike toleli biso toujours jokobe ya chile ezo biso bayike toza mpe na la police na biso toza mpe na bafardc na biso na toleli makasi tosepeli eloko euti asala na marché ya liberté. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà. Dans la régie l'assainissement peut accompagner Longola mama. Longola pe koya lisusu te. Koza bongo le DGA Longola mama, longola leta ba boîte la temba te. Babeta ke katete. Longola pe koya lisusu te. Eyo kani. Salito to komona eza ba demote. Eza biso monde tozo tia yango. Boulevard eza zélance ya mbela bapaya. Eza sando te mama. Soki tosali boye te nzambe akokita te po asala butu mpa okufa te. Yo moto ya liboso ya kokritike ke mboka ekasali te yo nde moto ya liboso ite de leta olelo lela ona nani. La loi est mais c'est la loi. L'État a commis et ministre a quitté le terrain pour réguler ça ordre la bisiko des ordres de Zalaki. Mais bon, la maison commerciale avec la bisiko il faut enseigner aussi le Mohamed que aussi quand ils acquittent parking il y a ça va changer yo aussi les parking on sécurité au côté la carte marché le parking est tout ça. Aéroport, na Kinshasa pas na biso, na koleka na en tout cas pour sauter l'équipe makasi tellement que les administrateurs y a marché de la liberté, parce qu'ils fait un
Vous pouvez bien voir comment les caniveaux sont vraiment bouchés. Et ça, là, parce que toi qui tente, aussi rapidement, à ceux qui papa comme un père aussi, ailleurs encore faut dire ça parce qu'ils étaient déjà prévenus il y a 2 semaines. Non, 2 mois. 2 mois. Merci beaucoup. 2 mois. 60 jours passés. Oui, ils sont congolais, ils sont et puis le logo, dans ce moment, il y a un des
Ukosambua alipanga kwa jano. Sasa unaleta go, wewe sasa la. Hebu pasa na bongo. Alipanga kwa jano, alipanga kwa jano,
ipekisa na poleni. Tunamongoza wawili kwenye hata kibuso. Kwanza janvier. Nzela oyo la poleni. Bongole moto na ye zakate bakasi. Hapo ndani kwa ministre ya msura te basi alikuwa bongo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Tout le monde a marché liberté, les lots de Montréal de Salama Awa, la Monico Lati, Ninya Keti Banka. Alors, aux arts parmi bateaux Bazala, pas à marché, vous avez agent ça? Nazali, agent et à marché de la liberté. Département de la sécurité interne à marché de la liberté. Mais Miloulou, les Alaki Awa Keti Bank, les Salamik Awa Nakati. C'est pourquoi, 17 ans que Bakat.
les libertés comme nene mpepe koti na marché ya liberté to ndo benga kala bitabi wow c'est sincère. Na kati ya commune ya Masina lipa wapi misala minene ile kosala na marché de la liberté pesa bisona ba impression na yo par rapport au mosala ndenge kosala na donc d'abord impression na ezanga na sepeli makasi par rapport ya mosala ndenge kosala na liberté auto yebi yango kala ezala na ndenge zabi surtout de mona ba kiosque ba bilo belé pesa donc comme ça na wenga mo pesa encombrement oui encombrement des autres comme la toilette comme par-ci par-là. Oh, voilà que comme par rapport à la question que nous avons connu, et bien, à tout le monde, on va ressoumba. On m'a dit merci, on a excellence, Léon Moulumba, on a idée à boire. On a aussi liberté, on a l'image de moi à la même. Comment on a dit, on peut pas aussi, c'est bon. On a peut-être tiré la boîte pour du bon. L'image à Kalolobi, c'est ah, oui, Zalaka, Malamu, mais biso, pas Malamu, c'est habité les lois. Donc, quand il a un marché qui sont côté qui, au tiki bilo qu'on peut sortir qui ok, par y battre. Parce que ça a bon côté là. Non, ils ont un coup de bon côté. Le marché de la pelote qui n'a yo, au canin n'a yo. On a fait la poser pour ta mourir lobby au coup de mon niveau. Mais marché les lots, ça on me retire le bilo dans les amants. Les amants parce que comme vraiment il continue à marcher. Donc, tu occupes que ah va inonder combien de temps il y a quoi ça canadé. Bakanivo bakandre yo ko mo le bakanivo za soute on s'en fout les bêtes de liberté désolé non désolé oh idée oyo excellence sali to sali il va prendre na bakanivo nene zalaki o maye kula ka liberté bene zo na image na nene zalaki c'est bon on a toujours mona bakanivo za kina bisiko mais il y a pas de canivo bakanivo za ki en place batonga ba kiosque ba bakanga ekoma ba toilette yo mwana yango zo mona soki mbula dati moyen kula za te parce que bakanivo za te moyen les gars yo zo mona za natif ya côté finalement na ndaba de côté ki na bandeko ba lo nga na oya oya boy ba pesi mo après moi mon conduit moi hier on ça va bien on ça bâti mon chef moi administrateur il pas hier après si ma idée là on va passer par là et comment le roi moi t'aime et puis ça oh il y a ba tu ba tu oh pas il y a ba tu de là comment voilà merci beaucoup en tout cas merci c'est chaud comment on a marché liberté le lot à 54 minutes Léon Moulumba qui est terrain pour la Kobuka marché liberté pas tout fois le dit que oh à sali ma mais pas tout fois le dit que non c'est un peu important en tout cas te remercier Léon Moulumba na musala sali la imesa na ngana teka ka awa mais na zalaki hier moko ba mfumu bazoya ba konzi bazoya ba okotela ngai nazo respirer mu pepe penya comme on dit vandi boye mu pepe normal en tout cas idée à sali et ça normal ba konjo bazami yibi bali ya biso mambonge belé bali na mbongo wapi awa na parking yo ba ko tekela place moko ba tekeli yo lelo lo ba buki yo ba yesu ba tekeli mutu or que tango bazo teka ba yebi teke ba carnivo ezana kati mai ba yesu rezate rezate bozo ko tima embeti kenge mbude ko sila mai yo zani etioli meleleza kabiti ba bete sai bide za so ke vandi bala moko vraiment idée na ye a continuer mutalo yo nzabe ba pambola parce que écoute, yo kande mpepezo ya. Yo kande mpepezo ya. Mpepa lola. Faut comprendre répondre à mongo. OK. Ngala nanga yango wana. OK. Ngala ne mpepezo kota. Nde mpepezo la bila. Wo kita pela ndeni. OK, to makati. OK. Mais là pour être à to kita ba kiosque a etonda ki me tipo pour le poste ni ko. Bon, ba kiosque on ko tekela so ba tekeli yo. Oya koya. Na prix na e. Lelo yo koti.
batekeli ngai napesi yo mbongo oyo akochange administrateur aye na bato na ye bateki vraiment ekomaki moyibi nzambe atungi lokola dekoya azali boye totikala polele boye kosi ezalaki baconcert ezobeta mawa batie tolekawa tomonaka so baje wana te bana bafa to akufa alors lokola esalemi boye nzambe azwa lokumu atombola ye akena ye na mosala asala ezalaka mpe parking ya bavoyage ye toyokaka ezalaki parking yake mituka nde toyebi mutuka ezoka ekenge mbakana banini nde oya kozwa parti ya liberté awa mais ekoma fule na bakiosi na barestaurant vraiment totikala ta boye mokolo esika oyo ntango atikaki espace na ye ayebaki pourquoi mais bango bayeba neutralité wana ndenge na bango. Merci beaucoup. La liberté le tomoni son excellence Léon Mulumba azaki sur terrain awa tomoni ba beaucoup impression les amis pour awa vraiment tomoni ki ba chose que zai belé mais ce que tomoni ba chose que zati ngai na sepeli ozonda ko sepela na ngai na partout bazola na ngai bamona nga mabete tala biso pe avant mboka ezaka ordre olandi parce que excellence Moussé ndinga sala biso wenze oyo awe ezalaki parking. OK. Wana nini papa? À peu près 80 na kozwa ba 5 6 hein. Olandi awe ezalaki parking. Wenze ezalaki kuna ba magasin yango. Mais oya kotala esika ba parking esika bigozo mopepe ba komisa ngo ba kiosk. Ezala mboka ni. Marché nous sur place à couper mes arrêts. Olandi alors na mosenga na l'état a créé ba marché à Tonga. Mutu nyoso alinge ateka aye ajume sana ye. Parce na kati kuna wenze zali. Kuna wenze zali. Wenze zali. Omoni o nyoso ba bâtiment oyo. O nyoso ezali ba magasin. OK. Ndenge wenze bandaki. Alors na façon e comme boye. Mutu moka mona mabeti. Parce que mboka nyoso ebongoka tokende na libeko za ordre. OK. Pona nganga na sepeli parce que musée a otikaki fi. Video za parking. Ndenge ni parking est système matcha liberté. Comment mnene za nani ndatekaki? Bon, administrateur a wenza marché de la liberté to nani? Mama, ngai na salaka awa te. Babiloko wana soki bokoko tuna ba membre bazali na kati ya wenza. Ba wone bato ba kosa. Témoignage on a bien mais on a vraiment pour la former que bateka boina boye na boye ba mutu moko awa marché liberté ce qui mbule beti inondation comment ça ma suite ya nini bato batongaki awa batonga likola kani oui batonga kata kanivo ba kanivo nyoso ko busha soki kanivo e busha mai rotonda OK soki kanivo est librement atambule beti ndenge nini inondation ekozala te OK Mikole leki na sepelaki fort na kata boulevard. Bazo fungola ba kanivo oya batela te. Ouais. Olandi. Biso ndo fungola bia ya solo, ma ezotonda ba kanivo ya boucher. OK. Ezalo ko na kata marché liberté awa. Ba kanivo nyonso oyo basala ab ingénieur. Alors, suite ya basalité. Suite ya basalité. Ba consort anarchique ya wenze. Oui, ya wenze, ba bazo respecter liberté. Bazwaka mbongo orke efuka sumba mbongo oyo bafutisaka bataxi wana eza mpona nini efuka bazwa bato na misala ofile mesure bato bazonetwaye bakanivo oyo ekozala eselebotasi boye mpona nganga na sepeli parce oyo eza parking ose asala eza parking mutu akei asomba eloko na ye afikia awa mpe mwana na ye oui ngai nazoyebisa yo na mawa bana wana Pascal comment expliquer yo moto ozoleka bi oza na biso bayiba yo appareil eza esengo te biso tolingi changement OK olandi oyo alingi changement te na Congo alongwa OK asa mokili na ye asa mboka na ye parce que biso za un père bana mobutu lelo songa na zo résister ngai na zo formation ya un père osaka l'état voilà formation ya lelo mutu nyonso efo atosa maman ozola nanga ozo poser la question ok les gauche droite tala papa olani ngai parce que nazoloba mpona esengo te besoin na biso mboka na biso ke de tout droit
tout ça l'État. L'État a des normes, même étranger, il awa. Bon, nous pour l'excellence gouverneur de la ville, à s'occuper de la ville à Kinshasa, à s'occuper de la province, de la camarade. Ndenge ordre des allés en même la province des allés. Au lieu des ordres. Merci beaucoup. L'année papa. Merci.
Bakombola ke salongo pete. Mama, salongo mais comment la plus la porte. Ote bola kabila mo mona mama, ni ote bola ko ba place wana. Mama kende wapi? Merci Bozaki on est belé pour na kulanda bayimbo kamyo batulanda Tindika TV. Boza wana pour na ko partager pour na ko liker, bo partager ba vidéo pour ba ninga msuba mone komina ka ba batala pe makamne zo likana mboka bio oza misika mabota les alités. Merci Bozaki on est belé, merci na mon boss qui fait qui sombe na Papi Kelly Armand Tula na kat Australie na Hervé Mwamba. Bomoni lelo la présence ya gouverneur na biso Daniel Bumba lobaki ke abaso komisa Kishasa lokola poto wana eza nzela ya boulevard bozomona boulevard wana nzela wana kinati aéroport pona bapaya bazoya kitata na biso bamona ke no Kongo pesa propre eza kitoko ne bayimboka bataki ba kiosque na bango ba déjà salité bandeko mais boza misika bomonte salité ba mpese misika botika biluka kolia ba masubu ezobima wana donc somo kele donc wana tozobelaka ba typhoïde ezo continuer kana mboka pona nini salité leki bisika ba lambela biso salité yango lelo liberté tikali ndenge o biso to yebaka kala etikali vide donc bisika no ceci na moni ke na 2025 o inondation esa masute e kozika esute po bato banota des autres balongoli bango donc ba kiosque na so moni elongwe liberté ezongi ndenge ezaki mpepe ki toko makasi na yemoko gouverneur na biso ya ville Daniel Bumba asaki sur place ayaki wana ayeko tala yemoko alobi ke no ano zaki vide ezongi ndenge ezalaki
en tout cas tobongisa ça na biso ezanga na to kobongisa bayimboka to kobongisa yango to kotia yango ezala propre po ndenge koma ki wana atana bino moso ozalaki bomona ki salite biso to moni bonga bolinga te